Bonjour, bonsoir, ça dépend air et kokute la bino partout bozwami. Ou eza cuisine yaniki TV ala la kate azo veye pour na ba vrai ba abonné na nga. Tout le temps dans le bakabo za la branche boza la ligne pour bo recevoir encore bémission à kitoko tozo sala. Pona bino tout le temps na lingaka te bokota par-ci par-là te bozala toujours kaka na cuisine yaniki TV nde makambo musala ezosalama tozolala te mais tozosala toujours musala na biso ndenge tomesana kosala avant kobanda émission na biso na mokolo ya lelo topesaka merci na Seigneur parce que kolala kolamuka eza habitude te eza kaka bobele ngolu ya nzambe tomoni mokolo ya lelo toye kopesa ye merci po aza malamu babone na nga ba vrai na nga s'il vous plaît bofongola ba ordinateur bofongola ba télé bofongola ba portable bolanda émission nini na memeli bino na mokolo ya lelo. J'espère que vous allez bien, moi aussi je vais bien par la grâce de Dieu. Cuisine yaniki TV avant kobanda émission na biso namoni na minute au live na biso tokomi déjà 13 bokota ba vrai ba abonné na nga bokota bolime ba téléphone par-ci par-là bokota bosala ndenge ka bosalaka. Cuisine yaniki TV alela ba cœur. Cuisine yaniki TV alobi bo partager vidéo par-ci par-là bocha ba commentaire bocha ba j'aime bosala kaka ndenge bosalaka ba vrai na ngai o eza cuisine yaniki TV tolingi to panja liboke na biso na live ya lelo na moi tokomi déjà 20 tokoki kolobela émission ni na memeli bino na mokolo ya lelo émission na biso eza uniquement ya pasteur de la foi na yebi ke boyebi pasteur de la foi très bien otobenge na kombo ya pasteur Jean-Paul Mayata aza na kati ya commune Angile na quartier 5 na Bombo azosala toujours musala Seigneur ndenge amesana kosala s'il vous plaît na bengi bana notre père bokota bana notre père bokota cuisine yaniki TV azobenga toujours bana notre père s'il vous plaît bo s'abonner na chaîne à cuisine yaniki TV bocha ba commentaire ba j'aime bo partager vidéo à notre père par-ci par-là et que ça là toujours bien parce que on est ensemble tozo sala toujours musala na biso cuisine yaniki TV lelo kolobela uniquement pour na pasteur de la foi. Boyebi pasteur de la foi très bien otobengi na kombio ya pasteur Jean-Paul Mayata. En tout cas, pasteur Jean-Paul Mayata, bonsoir, bonjour, ça dépend ere kokute leur partout zwami soki nzamba kosala osusu ngolu olanda émission na nga na chaîne à cuisine yaniki TV et kosala nga bien makasi papa na ngai. Pasteur Jean toi pasteur de la foi Binomo boyebi pasteur de la foi biso bana notre père tolala kate tozo sala toujours musala na biso pasteur na biso aza marié pasteur de la foi azalaka célibataire te pasteur de la foi aza marié aza papa à famille aza na trois enfants aza na 2 filles garçon moko aza vraiment marié à part marié aza lisusu pasteur na biso binomo boyebi kaka na église na biso pasteur na biso asalaka pe théâtre nzambe en tout cas kitisa grâce likolo na ye asalaka makambo barole ebele ajuaka eza na effort ya pasteur de la foi te mais eza na effort ya nzambe tellement nzambe apona ye tellement nzambe alinga ye tellement nzambe ameme na badimension moko bokoki koimagine te ba vrai na nga bokota émission alelo eza uniquement pasteur de la foi bino moko bokolanda cuisine yaniki TV alobaka avec précision avec ba image ba vidéo tout ezali biso tozosala toujours musala na biso ndenge emesana kosala lelo tozomona pasteur de la foi bazoloba par-ci par-là pasteur de la foi pasteur de la foi aza na vie na ye à part pasteur aza papa
apa pasteur azana maina makila aza pe na mama Mimi mwasi ya pasteur de la foi comme on est mama Mimi cuisine ya Niki TV apesio ba bonjour ba bonsoir bisiko zali kuna na pesi ba mbote na église na biso mubimba na kati ya commune Anjili na quartier 5 na Bombo en tout cas na pesi ba frère na ba sœur na ba mbote partout bozwami en tout cas bana notre père na invité bana notre père bokota bo s'abonner na chaîne ya cuisine ya Niki TV et ko sala bien makasi tozo sala toujours musala na biso bato bazo tuna pasteur de la foi to moni église komi munene pasteur de la foi komi na moto mususu pasteur de la foi to mona clarité mais cuisine Yannick lelo ayeli bino vérité bon moni pasteur de la foi a souffrant ba mama na ngai boyebi souffrance edikaka mutu ba mama na nga boyebi kozanga eteyaka mutu lelo pasteur de la foi tozo mona lelo boyebi ndenge pasteur de la foi bandaka bomoni ndenge pasteur de la foi tekaka ba chasser ndenge pasteur de la foi zangaka pantalon kolata pasteur de la foi zangaka même mbongo akofuta minerval cuisine ya Niki TV akolobane kaka muke nyonso bokoyoka ngona munoko ya pasteur de la foi nayebi ke boyebi voix pasteur de la foi koleka ngai nga naza nanga interprète te nga nazosala toujours ba analyse nanga bokoyoka vraiment ba vrai vexo au pasteur de la foi ye moko expliquer bino bokota balobi eza koyinda émission ya lelo eza ya pasi na mawa tellement pasteur de la foi zolela cuisine ya Niki aleli en tout cas salinga vraiment pasi oka vraiment pasi na motema nzamba lola pesa biso makasi parce que lelo poto mona pasteur de la foi a payé prix ba vrai nanga a payé prix. Faut qu'on prie trop pour na ba pasteur na biso. Faut qu'on prie trop pour na bango parce que baza bato akoki komi bunga aza bato akoki kolemba faut qu'on prie to soutenir ba pasteur na biso na tous les domaines to prier trop pour na ba pasteur na biso soki to moni faiblesse linga ya to prier to binzambe pesa papa force soki to moni papa linga vanda to binzambe telemisa papa to soutenir ba pasteur na biso partout bozana monde entier cuisine ya Niki TV amemeli bino kaka conseil yoyo tozola mukeza habitude te zangolu tolinga muninga azana bon moi toloba malamu abaninga bazana bon moi lelo tozoloba uniquement pasteur de la foi nzamba lola oya lokota ye oya tombola ye oya zotambusa ye oya zomeme na ba dimension mukile koki ko imaginer te siko akomi azanzambe malamu azanzambe malamu avant tomona pasteur de la foi lelo azalaki na parcours moko aleka bavwevo koyoka pasi mais lelo oyo akomi oyo eza lifuti eza bénédiction nzambe afuti pasteur de la foi balobi la patience paye bino bozalaka mitema moto biso nyonso mais na vie faut tozala calme na vie faut tozala patient balobi patience c'est la fruit du Saint-Esprit balobi la patience paye balobi la patience et la longueur du temps faut tozala patient ba mama nanga faut tozala na patience fruit ya Saint-Esprit ba papa na ngai lelo pasteur de la foi soki azangaki patient lingaka loba na lembi nzamba ngonde tsasalaka na ete ndeti nzamba ngazomona na ngai te botala après 10 ans botala après 5 ans ndenge lelo pasteur de la foi zomata nano akutu amacha matite me nzambe deja matisi ye mukile zoloba nane lobi te akokende poto ndenga yaki Paris kaka ndenga bandokende kotambola ba pays nyonso ya Europe akokende par-ci par-là ekopesa melaye parce que nzambe na biso aza le roi des rois pasteur de la foi aza prince
biso bana basi toza ba princesse à Jésus-Christ. Bandeko na nga balobi élévation vient de Dieu. Nzambo azotomboli pasteur de la foi. Nzambo amatisi pasteur de la foi. Partout bazotanga komba pasteur de la foi. Aza nzambi malamu. Bandeko na nga tokangama na nzambe. Kisa solo eza Yesu. Miracle ezoluka eza nzambe. Prophétie solo eza Jésus. Ndeko na nga kangama na nzambe. Tia mabolongo na se belela ya yokaka. Belela ya salaka. Belela ya monaka. Yoko mona ndete azomona te. Yozo mona ndete esili. Esika mutasuka kayenda bandaka. Jésus-Christ a telemaka le dernier pona kwa agir. Ba vrai nanga bokota bokota. Émission à l'hôtel mais a super bien. En tout cas nzamba za malamu. Nzamba za malamu ba vrai. Dieu est bon, Dieu est bon, ba vrai nanga. Bolingwa nzambe zangi bandele zangi suka. Bo commenter na live alelo. Parce que live alelo tozo lobela kaka pasteur de la foi zo mérité double honneur. Le vrai serviteur de Dieu. Nzamba lola pambo la pasteur de la foi. Nzamba lola meme na ba dimension mususu. Nzamba lola tombola ya koleka. Nzamba lola pambola mwasi na mama mimi. Apambola bana. Apambola ministère na ye. Apambola ba projet mutema na ye. Ba ofelina na nzamba meme na ba dimension mususu. Nzambe sale la pasteur de la foi. Sale la pasteur Jean-Paul Mayata. Nzambe pambola ye. Amona ba kokololo. Asimba njeto ba koko ba santo ba simbaka. Nzambe meme na ba dimension mususu. Mofuti malamu izakaka Yesu. Mofuti malamu izakaka Yesu. Babone nanga ba vrai nanga mission na memela kibino yango yo. Na lobi boyo kaka cuisine ya nikite boko yo ka pasteur de la foi. Témoignage Esaïa somo. Bino moko boko yo ka vina ye. Ndenga banda ki ti lelo bando sala théâtre. Ti lelo toyebe pasteur de la foi. Ti lelo esika komi boko yo ka uta wapi. Ake atamboli ndenge nini akomi siko wapi bokolanda pasteur de la foi bien koleka cuisine ya Niki TV parce que yende muta vivre ba souffrance wana yende muta yebi ba vrai vexo ya vie na ye biso tozo sala toujours ba analyse nde to mesana ko sala nzamba lola pambola bino mutu nyoto akolanda video e bandeliti suka nzamba lola pambola bino wa kozwa ta kolanda émission cuisine ya Niki TV nzamba pambola ya koleka nzamba kokisa baposa mitema na bino mofuti malamu ezakaka Jésus mofuti malamu ezakaka Jésus nzamba kota likambu na bino nzamba fongola maningisa alola nzamba pambola bino akoleka na bengi bana notre père bo s'abonner bana notre père bokota en tout cas pasteur de la foi, pa prière na yo toujours la kisakabiso tozala na foi, cuisine ya Niki TV azana foi, nazana foi moko amunene papa, nazana foi moko kiko imaginer te, parce que nazana confiance en Nzambe, ata nazo mona lelo eloko te, na yebi 10 ans 5 ans na kosepela, j'ai confiance en mon Dieu, je crois en Jésus-Christ de Nazareth, na yebi ke Nzambe nanga kosala, bokota ba vrai nanga ba abonné nanga na ba papa ba mama bokota bolanda émission alelo pasteur de la foi yo moko expliquer ba vrai nanga ba abonné surtout na ser mokili tozwa et to sala nyonso pour la gloire du Seigneur parce que un jour ekotikala pourquoi parce que Christ reviendra. Amen. Soyez pas misongeli na noté liwa pesa et après liwa il y aura un jugement au niveau de la mission. Donc message eza wana tolia tomela to sala nyonso maintenant compte que eza pona tamo ko amen tout eza la vie éternelle par la grâce de Dieu. Oui, kolanda biso sima ya liwa to na retour à Christ. To retenir yango penza que Christ reviendra et la mort aussi est présente. Amen. Merci.
finga mutu te na nzela mwana na moke koyeba te boyebi histoire ya vie na ye te boyoka vérité ya pasteur de la foi ndenge aleka parcours na ye pantola tisi noko osomba te yesu nasomba tisi pantola tombola boyoka témoignage ya pasteur de la foi bavrive babone nanga bomanifeste na bacommentaire donc nasombi pantolo ya tombola chemise apemba tombola nake komisa na ekole moko kibolabola kibolabola ezali eplika bongo sans valeur nake komisa na ekole wana parce que je voyais avec ekole wana nakokotanga nakofuta bafrine ekole ezalaki pas ekole en face ekole ezalaki cimetièreoza malamu lokotaka bango bazangi ntina nzambe recret ekole mpe eza clôture te okobima mpe boyefana pembe na batombo wana donc vie ezalaki mpenza compliqué mama nanga oteka fufu boyoka vérité ya pasteur de la foi mo azotémoigne parcours na ye ateye biso moko na motema bolingo nomona mpe fufu nga defisu bato apasi kaka oya balabala emo edepa fufu afuti pete bato aoyecaka makelele bazwa apasi abosanaka pasi baninga te bavrevre babone nayemata deuxième année co eyesala grand frère moko akufa abenganga abinanga Jean Paul ozala mwana mo très sérieux olingi classe yaka na l'action nde basala suki abandi koapprendre nga na salon de coiffure donc nasokola mitu so badefrise mwana mwasi osokola mutu parce que débit yaoyekola mosala obayina kosokola mutu obayina koseche suki le Seigneur m'a fait grâce nayeba mosala yango mwa mbango etant nayeba esiko mosala na mwa mbango ekoma esiko osunganga etant na sisi mpe mosala mpa na ye naesala salon de coiffure na 1993 nasala salon de coiffure nzambe aye kosunganga nakomona mbongo na continue métier na ngai nazwi diplôme d'état na 1995 na 1995 nasali premier examen d'état na ITCNJ tozwi te préfet azalaki mwa badésordre na niveau ya inspection tout comme ça tosala ba 280 quelque na ITCNJ mais bana babima 29 par la grâce de Dieu nazalaki intelligent professeur nanga nisho matondo bamaps baninga totangi na bango bamascotte bazebeli na bapoto ton prof ayatuni bongo mayata babise mayata pasi uta regretaki donc natangi bongo na pasi tina ke université na IEC mais malheureusement na 4e classe na IEC parce que mbongo nazalaki na okona futa bafrais yesu masiya kamera pour tourner tête au samaritain donc depuis wana classe pe katana na salle fo nazonga na soir esimba te nzambe bongo et après na 1995 nayambi Christ Seigneur et Sauveur na se ya pasi nazanga mbongo mafuta na classe kubenga na classe na l'église de le bon samaritain na koti mpazo te ya azai pasteur mon mpazo te ya lo banzambe simenga na pusani nayambi Christ nze mona repela batisco nazali na ndeko te yawe kolosunga nze mona selanga pesa nazo banana muto osunganga te singa naika pa na yo de na 1995 nayambi Christ na 2001 na 2095 nayambi Christ 3 ans après donc c'est-à-dire na 1998 nzambe epesanga inspiration ya kosala groupe théâtre kosala nasoki na père spirituel nanga biso oza na assemblée de décalisse na assemblée de théâtre ezalaki sous département ya éducation chrétienne mais biso lokola batata bazalaki trop balobi théâtre na église ya distraction naesi tata naesi père spirituel nanga nabi Seigneur alakisi nga na butu nasala théâtre na église pour l'évangélisation boyoka esika pasteur de la foi banda théâtre na ye na église bavraivrai ngaki mingi papa wana azali na chaise roulante afanda aza na problème na lokolo andimaki dapesi nga nzela na banda théâtre na 2001 3 ans après nde tokoza espace d'antenne et c'est là okende na bandaki elan ya carrière na nga ya théâtre mokoto ezali bapharmacie badépôt pharmaceutique et maintenant otelemi liboso ya magasin so moto asomi bakisi na ye okopresente basachet neti bamarket market tozosimba na maboko boye basachet eza na maboko baninga toseka te omwana na teka chasse koseka toyebi lobi na ye te botala pasteur de la femme oteki na chasse nzambe
rond-point Kinmazer. Bando wakalaka bayebi en face à Kinmazer na coin na ngoso oza na face à Kinmazer ozo elingo virer ozonga okende ti bangambo wana boye na coin ezalaki na pâtisserie mo ezalaki wana de façon tambule etekami toye na pâtisserie wana mosu asomeli lipa na ye bakupe na machine ezalaki wana batiele na saso babima ta mosusu 4 pain coupé koprésente sachet mosu mpo mona asombi ya malamu mpe balaki omona par exemple akosomba sachet ya 1000 francs par exemple na tango apesula biso na bamosu bazali mpe kofinga ekome mwa moko so nazwi ligne 17 na ntongo na ezangu nateki 11h na kati nazongi nasukoli na keklase naza na mauvais souvenir moko loko nazali na difficulté osomba pantola tisi na boîte ya tombola. J'avais un ami azalaki fils unique école mondiale Alexandre ya pasi fils unique ya mama na ye siko mama ana bongo mama somelaki chaque année 2 pantalons uniformes ya batailleur penza siko tellement nakoka yango te mais na envie en fait nasepela na pantalon uniforme ya tisi penza na sololi na ye alobi na problème te na rentrée scolaire na otekelo moko atekeli nga pantalon moko oyo atangelaki année oyo asika mo ya boujango eza te banéglige oyo année passé azwi libale ya neo atekeli nga moko ezalaki pantalon moko wana alata na classe ya ona alata na ndako un jour tosala bentero na bifo na tanga nalingi ya classe na kiti na quartier 9 biso oza na 13 en face na biso quartier 9 aveni mo ezalaka tutole koma ti na boulevard Lumumba ti na seroma mpe ezalaki bakokotier na bakokotier babe ori de cocotier bato batanga ntondo otanga mingi kuna po ezalaki calme bajardine kaka naotanga classe na ntongo tobimi midi nazongi siko na bi te nalekana naki kotanga naleki na uniforme naotanga mpo intero lobi lisusu na ntongo tellement nayaki na ndako nakuta eloko olia te ma mère pleurait auti classe eloko olia eza te natangi naoka vertige très abati cuisine ya ninki azolela témoignage eza choquant papa nasapuya na nzete mwa safu donc très abati nafani na fait nasapuye na nzete asafu nde nasapuyaki na nzete fatigué nape ma vertige exila mpona continuer kotanga yesu nzalelekaki ezangi eloko kolia to akole ya nzete avoka ekangi pantalon yesu soko tozalaki na dede moko soko introduit chemise to okota classe te loyendolo azalaki très azalaki mpena district azalaki mpenza très catégorique naotaki kutu kopesa témoignage babikolo mo eleka na église bato mpe bayebisaka arati na église napambola ye nzambe asunganga napambola ye nasolola naye na kameli napambola ye ekoma pasi nakomela azolela malgré eza le passé ne azolela col atie pétrole et détruire environnement na nyonso pome ezali te na okende ya classe bome nazali na bacamarade na classe oyo ya classe bamisusu baza na bandeko na poto baza bandeko na poto osantima ye classe pantalon mpenza tisa satin kecha kitoko donc chemise uniforme mpenza ya lin ya pembe esengo ya motema ezalaki parceke nzambe apesana esprit convie te na bando mekota te kana oyo nazalaki voilà aujourd'hui oyo toando omona mpe mpasi lelo ekomeli eloko pete amen opesa parcours nanga nayebi mpenza mpasi yaki boyoki parcours apasi ya de la foi na bango bayebi nalingaka te moto pene nanga souffrir amen te mpona yebi nzala amen esu arriva mama kisomba fufu bamashine ezalaka mibale na njili bana njili baolandanga bayebi mashine ya 7 eza na boulevard loyemba na mashine alobenga mashine ya kisimbi de machine siko bato bandoleka mingi njili mo bamashine makasi yango wana siko oyo miso enikisaka bafua mike oyo bafua ebele mamande ezali esombaka esaki ya fu katikati ya saki ezalaka wana mama so azeli biso alongi mashine ya 18h siko fa ya 18h mama otuta pondu ntango mosusu biso tolia ya kosokola miso na balamusi bino na peti esili ozolia ntango mosusu mpe loboko eleki na mabele ofai na mabele ozolia donc nayebi
pasi papa nayebi penza vie ya souffrance donc so moninga na nzala supporter te pour na yebi eloko oyoka. Amen papa. Donc nzambe apesa mozwi pasa bosa na pasa baninga te pasteur de la foi. Ce qui manque zona zango na partage na. Amen. Voilà. Amen. Nazaki pena na kombo bato lokwa église ya pasteur de la foi. Donc après culte bato baye ko entourer baye na yamba bango. Mais na fana na permanence église ezali juste porte boza pene église. Ou bien na fani na suka na liboso na bafana te. Mais nazaki évangéliste na kati église à l'époque. Succès penza. Mais natika na makola tata na ma. Bato msuwa yo bisangani. Bima na yo tala papa pasteur de Milesi bazai peka na ba mot succès boye bima succès kitaka bo aloba bilo mole ta banne ngwana. Na yo kape bato kende no succès sinda ka fo sala déjà église na kenda te. Na zela ti tanta mo ekokaki na santa kimia te na nzoto. Eta na sona père spirituel na oui. Fuka mana sambi na sambi. Ya za ina Italie à l'époque na mama. Bapesi na nzela na kende. Église na somto ya kotikanga. Bon wasali na moko na loi esima na moko. Na zo ya ke ya vina na tinda pa ya na yo dette de la foi en France. Famille za kuna donc ya sombela na matériel kuna ya bien et ya na banda église bongo avec mes propres moyens par la grâce de Dieu le peka kana obunda nango na lisungi ya na dette na bande ko so trop mkutu mama mo pesa mama Paul. Donc on dit pour tabeta on anda watina na église pe ya tilelo. Donc voilà. Elombe lomba bitumba na ngai nzambe alola elombe lomba bitumba na ngai nzambe alola elombe lomba bitumba na ngai kosi na yuda elombe lomba bitumba na ngai nzambe alola mundeli na ngai yendo longisa ngai tango banguna bakoluka ngai yendo bomba ngai tango banguna bakolanda